Bokota, 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 Bokota la famille, Bokota, 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 s'il vous plaît, bandeko nyonso, Bokota, 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 Bokota. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso bakomi kolanda biso sika kande na yebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki eza mbala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Na osenga na yo kaka s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ekozala toujours et encore que à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozalaka toujours et encore informé. Bandeko nanga na yebisaka bino toujours et encore que non vous informer c'est notre devoir. Ezalaka toujours devoir na biso ya biso to yaka epai na bino pona koya ko informer bino. Parce que soki biso to koya ko informer te muto koya ko informer bino azate eza bongo. Bandeko nanga lelo oyo toye na dossier toye na affaire ya la mama d'Alexandra. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi mama Alexandra, toyebi mama Roseline, ebele abatu kande na lobaka basepelaka na ndenge asalelaka makambo. Il y a aussi d'autres personnes au balingaka ata komona ye te pe ko sentir ye te. Moi je me rappelle ezalaki na bata moko mama Roseline, la mama d'Alexandra abando sala mwa ba vidéo na ye ka ndenge asalaka na ye azolelaka de l'autre côté bomoni kaka ye ko fortifier batu toye komona bandeko na biso moko ba congolais basalela ye ba émission balobi année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe lalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand les baye biso batela santé, ce qui robate la santé te, mutu moko te akutika la kobate la santé na yo te. Eza toujours important, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout ndenge nini ya kobate la kape santé. Good news, bonne nouvelle bandeko nanga, gavcare ayena ba solution ya makasi, gavcare ayena ba solution ya malamu concernant surtout makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama na oyo etali makambo ya mabota en tout cas tosengi na bino bobenga gavcare. Toyebi ke na kilelo oyo ezala bandeko ebele na lobango bien ebele omona koti azozwaka na ye bazemi après 3 mois elongwe après 2 mois elongwe. Mosusu ezalaka façon ozali façon bakela yo façon nzamba bakela yo moyen okokisa zemi ti 9 mois ezate. Yango boye komona na gavcare toza na ba option ya ba femme porteuse. Na ka ya bongo femme porteuse akokumbela yo zemi ti mukolo yo kobota kaka ale bapesi yo mwana oke na mwana na yo eza bongo. Voilà. Tokota siko na dossier na biso ya mama Roseline. La mama d'Alexandra oyo akufaki bandeko nanga biso nyonso tomona ki c'était
akufaki le 8 octobre 2024 nde Alexandra akufaki. Lelo oyo Alexandra akokisi inane depuis liwa na ye bandeko na ngai. Alexandra akendaki na Canada na 2023, c'était toujours au mois d'octobre. Quelle coïncidence, hein? Donc voyage na ye ezalaki bongo, ake kuna kaka inane ya pamba mwana ayaki kokufa. En tout cas esalaki pasi et surtout biso nyonso tomona toyoka na ndenge Alexandra baboma ye, Alexandra bakendaki kobwaka ye na mai. Eza liwa moko bandeko na nga ya kosala pasi pe mawa. Kande boyebi eza na parent moko te oyo akoki kovanda andima akunda mwana. Prière ya parent nyonso ezalaka ke parent akufa mwana akunda ye. Ezalaka te ke non mwana akufa yo parent obada kokundaka mwana. Ezalaka toujours esalaka bien te. Na ka Alexandra biso nyonso tomona mama Alexandra abota kaka Alexandra ye moko. Eza te ke non Alexandra azaki mibale misatu. Alexandra azaki ka ye moko. Alors ngonga wana ezalaki moment moko très très difficile de la part surtout de la maman d'Alexandra pe communauté congolaise. Esalaki penza pasi ya makasi. En tout cas soki na ye kosala lelo émission eza kaka pona koya ko rappeler batu ba o ba ofinga mama Alexandra que botika kofinga mwasi wana. Botika kofinga ye, eza na batu mosusu oui okufela peut-être papa, eza na batu mosusu okufela mama, eza na batu mosusu okufela yaya, mutu na mutu aza na batu o bakufela. Degré ya bolingo ezalaka ya kokokana te. Kande toyebi mama Alexandra wana ezalaki ka mwana na ye moko o tobengaka penza liso moko o naza nango. Liso penza moko. Azalaki te ke no aza na bana mibale oyo akoki koloba ke no oyo akufi na kolela na kotikala komona ye lisusu te, mais nzambe ye moko ayebi naza na mosusu siko ye eza kaka liso moko akomi kotalela pe age na ye. Alors yango bomonaki mama wana esalaki ye pasi et surtout ke amonaki mwana na ye akomaki déjà na âge de fleur. Ezalaki facile ata muke te. Yango na ye ko profiter pe pona opesa bandeko na biso mosusu conseil dans la vie, toyebi ke eza na ba congolais ebele lelo oyo balingi balandela mindele. Nga na kobota mwana moko nga boye boye. Eza bien kobota mwana moko opesa ye vie ya bien, mais de l'autre côté il faut kotala pe réalité mosusu. Mwa bana mibale na yo basala mwa bien. Ekozala mwa bongo. Et surtout eloko nga na kwaya kosenga na bandeko na biso ba congolaise o ba olanda penza nga. S'il vous plaît, babino bo olanda nga. En tout cas, en tant que parent, il faut toujours et encore tozalaka na makanisi, tozalaka na habitude ya kotiaka bana na biso na ba prière. Sambelaka pepo na bana. Tomonaka ba parents mosusu abando sambela nzambe apesa ye mwana tango akozwa bana, c'est fini, vie de prière esili. Parent pe yebaka kobombaka bana, bana ba exposaka bango te. Mwana ba exposaka ye te. Omi expose yo moko me bomba mwana. Nga na kamwaka komona batu mosusu aza na zemi ya 3 mois, il faut batu nyonso na quartier ba yeba ke non aza na zemi. Aboti aza na bezo batu nyonso baya kotala ye. Mwana nzambe azalaka mutu ya batu nyonso te. Mwana nzambe azalaka mutu ya batu mibale, azalaka peut-être mosusu azaka na bandeko ya famille na ye. C'est fini, peut-être camarade moko kaka. Lelo tokomi komona bana nzambe lelo oyo bakomi ye mwana nzambe azana batu. Ndako na ye soki bande kotondwa awa. Mosusu bokomi komituna eza nini mwana mwasi eza nini. Mwana nzambe azalaka mutu ya batu ebele te. Koswana na batu te, mais eza te ke ozala na vie na yo na batu. Mwa likambo moko boye batu batondi na ndako. Tango batu bazoya wana, eza na batu mosusu bazoya ko pona na koseka. Yo kanisi ke bazoyo kelanga mawa. Moi je me rappelle eza na histoire ndeko na biso moko oto yeba. Fi wana
omoni ka ndenge ezalaka na bakartier bovandi. Fi wana ayaki kozwa libala, nzambe asali ye grâce azwi libala, aye kokota na ndako ya libala, aye kobala mwana liboso bien, mwana mibale bien, mwana misato. Siko ye azalaki kaka moto bavantar. Bino moko boyebi ka bandeko mosusu ndenge bazalaka. Vantar matakita. Asombela mwana elamba nano aboti te, ake ko etale, batu bamona keno yende ayebi kosoba biloko ya mwana. Bandeko nanga akomaki kaka a 3 semaines abota selon date bapesaki ye, mais akendaki kobota avant. Kobota wana mwana akufaki ye pe alingaki akufa, ezalaki ka mawa nzambe. Tango azobima ka hôpital, bana kaka bakomi kokufa ti lelo oyo atikala maboko pamba. Pourquoi? Parce que abandaki ko s'exposer. Alors toyebaka komibatela. Soki nzambe apesi yo eloko, mwana apesi yo libala, batela yango. Eza te ke parce que nabali, parce que nga naleki bato, oleki mutu te. Na se ya moi, mutu oyo ayaki ko accompagner moninga azate pe akotikala kozala te. Donc soki nzambe apamboli yo, gloire au Seigneur, eza mwa bongo. Voilà. Biloko kitoko eumelaka te, bandeko nanga botiela nga ba j'aime, ba commentaire na bino, ba partage na bino pe ekosala nga malamu. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la